na Kisangani Jojo Lukoji amemaki bango tina prison ezalaki neni ni bolana na reportage oyo Zakaye Babaswe acheli voix. Ti bomoni makambo ya kuluna oyo Joseph Kabila Kabange a instruire Premier ministre Adolphe Muzitu akota makambo oyo yango Luzolo Bambi azako sakana te. Botala deuxième lot kaka ndenge Luzolo Bambi alobaki ndenge salami bakendeki na province orientale. 48 mibali, 2 filles. Bakomaki pe na Kisangani ndenge longo bani ba fille batikalaki na Kisangani 48 yaya baza na 17 km ya Kisangani na ici yo place bazako kemba bamona ke makambasar na Kinshasa eza mabe. Toyoka directeur de cabinet ya monsieur Aouchai o azali gouverneur à province po ye mutayamba ki bango. Tolingi ko remercier ministre de la justice professeur Luzolo na contribution au Yatindi, il y a 1 million de francs qu'on a assisté à des détenus. Matela au Yatindi yango na ba couverture, tout ça au nom du gouvernement provincial et au nom du gouverneur honorable Medar Aoucha Asenga. Tonde matondo mingi et que tolingi koloba aussi lokola ba détenus au baye. Baza ba congolais. Na Kinshasa bazoyenga bango kuluna. Ceux qui ont AWP, alors il est question bandeko au bazape na bakata association baza beaucoup plus prudent. À tout moment justice et aussi mabango et après condamnation province Moussous. Donc baza beaucoup plus vigilant. Tala likambo ya ko lutter contre kuluna eza blague te okoya ko kene musika pamba lokwa bandeko oyo pona kaka osalaki kuluna. Merci mingi Luzolo Bambi po ndenge premier ministre alobaki na vision ya chef de l'état kimia na Kinshasa kokota pomba kozala te mutamobula kozala te. Match oya kolongola bakulu na kata Kinshasa eza wo piolo pio pio. Bana Kisangani